biso tokolanda lango toza kosenga na diaspora na biso oyo ezali constructive oyo elingi vraiment changement ekota na mboka bazala sima na biso bazala sima ya Tshisekedi bazala sima ya Roger Lumbala soki baza sima ya Roger Lumbala baza sima ya Tshisekedi na bandi tokolonga mais ba oyo batia Kabila baza kotinda justement pour batakine Roger Lumbala baloba boye totalela obele bango basolola basala politique na bango ya internet eza na esika penza ekokende te po naza kolobela yo na Kimbanseke baza kolanda bango te mais sikoyo na Mbujima eto na Kabeya Kamwanga na Kurukwata na Popo Kabaka na Badengaido na Salate Molokai na Poko na Dingila na Dungu na Rungu moto moko ayebi politique wana azate parce que ça y a internet mais quand même bayebi que Roger Lumbala aza pembeni ya nani. Il y a président Tshisekedi, le bras droit, les bras séculiers. Alors ce qui y a battu pas Kabila pour déstabiliser. Au Kanayote puisque Roger Lumbala qui pas Kabila il y a internet à qui pas la mais tout ça fait curieux à puisque le président Tshisekedi a annulé la élection législative mais yo wana boyo bimi. Vous avez élu, dans notre honorable, na début il y a interview na biso, il peut me continuer à dire que vous quota, vous participez aux années, puisque IDPS c'est boy. Autant aux alacuna à longue na IDPS. Bon, continuer à dire. D'abord, Robinga honorable, pour naza honorable. Honorable, les alliés titre honorifique au Motozaka pour la vie. Comme ministre, excellence, comme président de la République, excellence, monsieur le président de la République, comme les ambassadeur, Motoza Kango, pour la vie, par rapport à d'autres. C'est comme un professeur, même s'il n'enseigne plus, mais il reste un professeur d'université, donc Bakobengaye à vie. Je suis élu. Nabato Oyoza Komonake, la République démocratique du Congo, Bato Moussou va tricher. Mais Bato Moussou va tricher, va élire Bango. Pour biso tout, Ezalangaï, Ezala Etienne Tshisekedi. Tokene une élection pour l'année. C'est que ton dimaki makamose ya salaki. Bambate. Et l'inga kozala net na 2006. Oyo bati ya de pète wala baki ke lokolo makamongo ezo simbate to diete. Mais il de pète nambuta Tshisekedi na biso tout ton dimiko kende na élection. Et l'inga baki ton dimaki yango. Bon sikoyo totali na ndenge élection et salami le même jour. Et à la élection présidentielle, et à la paix, élection législative. Et ça l'a mis les mêmes jours. Bon, si quoi, président Tshisekedi, à Salénine, à Longoli, élection présidentielle. Attaque bisoto yebi na yepe a yebi mokili mo mpepe ba yebi ke bato batiri chacune à élection présidentielle. Pour tout ça ko lobi lango, ki batiri chacune à élection présidentielle. Mokili Mobimbape yebi ke batu misusu batrichek na l'élection législative. Mais comment annulation kozala kaka ya élection législative? Alors que batu tout ba yebi ke tricherie pezaki na élection présidentielle. Nde sika wana biso tuza koloba te. Yetu ndimi président de la République. Je bandima biso ke na ba oyo biso toponaki na ba oyo biso tobimaki. Ba député bazali sikoyo poto banda ko combattre ba faux député oyo ba trichaki il faut biso ba député à solo po biso za ba député à solo OK ba meki ko luka kolongola ba point na biso titi ba longité na kotanga Martin Fayulu député à solo Ndeko Basile député à solo Roger Lumbala, député à solo. Franck Djongo, Jean-Claude Vwemba, député à solo. Donc, bah, député à solo, bah, on a ebinde o wanangana tangi. Et ça peine bah, ninga mususu o bah, député à solo, o bah, bimaki. Mais, bah, député à solo wana. Ce qui est le président, yé moko alobi qui a annulé. Donc, a annulé là, bah, député à solo. Nde wana bisu wana, tokoki kondima yango te. Nde yango wana, au monique ba massa misusu ba kena ko siéger. Roger Lumbala ko tuna na ko siéger te. Pour tout ça na logique kaka ya président Etienne Tshisekedi. Mais quand bien même biso tout ba c'est ba valider ba mandat la biso. Mais
défi on a lancé na bato o baza ko kanisa ke bato baza ko belela ba ko siéger te ba ko sala boyete toza ko senga bango basala officiellement lettre ya démission. Mais est-ce que vous avez oyo tout aza koloba na internet pour msala bango koloba na internet na kisa sawa est-ce que somo ni sous déclaration moto déclaration zate nani asaka déclaration na kisa sawa à part siko Roger Lumbala depuis na zonga est-ce que depuis na zonga nani politicien nini asaka déclaration moto te kaka na internet bazo sala pour la consommation extérieure mais que si siko yo batu ya extérieur na balobela bango boya bon lokona bino bolobi ke boko siéger te botinda dans les 8 jours les lettres na bino ya kolobake bo démissionner pour le Hollande Tshisekedi sim wana siko bisu to ko ba lettre na lakisi bango ke bango yo ba démissionner ba ko siéger te mais ce qui batiki ba déposer ba lettre te lingolo ba ke ba ko ya ko de ba ko ya ko siéger ouais ça politique ya faux politique ya mensonge. Je j'étais élu, je vais siéger. Mais, total, on attend, négatant et ça pour jamais je peux abandonner M. Etienne Tshisekedi comme ça. Et cette décision-là, Tshisekedi a sorti en Yemoko. Est-ce que tu as dit ça? À tout le monde. Décision au wapi? Il y a quoi annulé? Oh, il y a quoi annulé? A sorti en Yemoko. Alors qu'il y a des partenaires. Azana batu oyo azosala na bango musala biso oyo to bebisi biloko na biso tuza ko se sacrifier na kombo na ye mais jamais abengisi biso ni avant décision ni après décision à lobby la parole de foi non wana za ko bebisa opposition wana za ko bebisa opposition nde yango wana biso to lingi ke lisolo et continuer parti politique na parti politique et ko zo décision nango. Ce qui est de presse, le but que bango bako boma bato na bango bako benga na bango ba benga na bango ba benga na bango. Le mandat des députés est impératif. Elingi koloba nini elingi koloba ke député na nenga za wana déjà ata ce que parti na ye bengani ya kotika la député la fois passée to